Bande konangai après kaka décision à ba juge. Oh penza ba se décida qui balobi na bango voilà l'artiste Rebo Chulo doit purger maintenant 12 mois de fermeture. 12 mois d'emprisonnement. Donc 12 mois ya boloko inosbi enfin à se décider nae koyebisa batu nyonso. Soki na lobi batu nyonso donc le monde entier mobimba bai ba séparation ya ye na ex je ne sais pas ceux qui na koloba copine na ye voilà copine na ye ye moko Rebecca Deborah plutôt Rebo Chulo. Après kaka confirmation à Baji non bien lobby non voilà trop c'est trop. Il est temps maintenant monde entier mobimba batu nyonso bayeba nini esalaki esalamaki plutôt pour que lelo ye na Rebo Chulo bazala lisusu te ensemble. Déjà toyebi que bango ke babala na kite bino mo boyebi la vie des stars. Donc vie des stars évolue à Boé et surtout bah se rencontrant qui bango tout ba star bango tout ba beta musique alors vie des stars est à Boé. Tu peux être là vous êtes en couple bon fan de Sikamoko Bokoti Kobota prenons par exemple l'artiste plutôt le joueur Cristiano Ronaldo. Afandi na mwasi na ye 20 ans nde aye kobala na ye officiellement surtout le bien officiellement oyo l'état ayebi. Hein? Bazui penza babenga ba bag. Voilà, après 20 ans, ya kofanda ensemble ba boti. Lelo Cristiano azana bana 5 déjà, na moko akufaki balingi ba koma 6. Donc après 20 ans, bana oya boti na Georgina baza 4 na mo na oya kufaki pe en son âme. Donc il fallait ba koma 5, mende ba ko bala na siko après 20 ans. Donc ça s'est fait. Surtout dans la vie qui a artiste, vie à star, plus précisément parce que ceux qui lobby qui artiste ils ont le cola limité, mais ceux qui lobby star c'est en général. Alors ils n'ont bien à se décider, voilà trop c'est trop. Il est temps maintenant monde entier mobimba bayoka, tout comme baye bayango, qu'est-ce qui s'était vraiment passé pour que séparation en a NM Care aye na ba solution kondisa nzoto na NM Care po na libela problème ya accouchement mama ata na 70 ans na NM Care okosimba mwana zongisa esengo na libala tozali kosunga éjaculation précoce tozali kosunga impuissance sexuelle faiblesse sexuelle na NM Care esengo ezongi na libala na NM Care masolo carré na NM Care tala ndenge etelemi masolo evandi na NM Care ozali na besoin ya kobika na bokono oyo nazali kotanga tension AVC cancer ozali na mwana to pe yo moko mokolo ozali na problème ya épilepsie owumeli na maladie ya tension owumeli na maladie ya cancer ozali na problème ya hémorroïde kobosana te benga biso na NM Care solution ya libela ndeko nango ozali na batache na nzoto yaka kobika awa na NM Care kimambangu okozwa lobiko. Déjà biso to bando kanisa keno voilà relation ndenge umeli vraiment et mema biso ti na libala bino mo boyebi libala ezalaka famille na famille oyo famille ya koto na famille ya koto basangani bakomi famille moko mais to lali to la mujika boye séparation et surtout boyebi love ya RS love ya réseaux sociaux. Donc ceux qui bato bazaki na bango ensemble sur les réseaux la séparation tokoye bango ka sur les réseaux comme l'artiste l'a chanté. Alors ebele baebaka réalité qu'est-ce qui s'était réellement passé enfin inosbi ayebisi biso enfin vérité il y a séparation wana raison pour laquelle avant pesa to évoluer j'aimerais que boyo kandambu ya confirmation o esalaki keno voilà linosbi na Rebo Chulo kilelo bazali sous ensemble te malgré déjà moi nazali mais bango bazali sous ensemble te voilà toyoka et puis je vais revenir juste après pour l'analyse.
c'est pas important ya ko répondre à la question. Nani aboya muninga? C'est pas important ya ko répondre à la question. Nani akendana na tigala? C'est pas non plus important. Nalinga ko ma place ozali ko liango na te liwa asitozo koma. Donc nangina loba que ovandi ukabwani na muninga lokolo zolo bake apparemment ye mutatika yo bien que yo zolo bake yo mutatika ye ozolinga ndete même mutatika ye. Alors ukabwani na muninga na todo solo na ka tout ya lingi question comme la vie c'est là dans nous ozo boya nini mbona za pona bolamu na yo ozo boya ukabwani na muninga mais na kata ukabwana wana ekomi siko na place ya inosa ekobimisa nzembo na nsima. Comportement tomonaka na lwambo yango tomoni epana. Ah bon? Si. Okay. Lwambo yaki so bobebe na ye na likambo akoti stili. Alors que yo ozalaki na intimité na mwasi boboti mpe mwana. Kokabwani eza makambo ya vie. Soit ye aboyo, soit yo moto boyaki, mais bien que toyebi ke ye ne moto aboyaki yo, c'est la information tozalaki na nga moko contenir awa na kati. Okay. Mais sur base de quel en fait, dans la circonstance, une inspiration à n'ayez, quel était le message clé? Parce que Batunion sur Internet, même la société, Bamoni ko yembela kinde mwasi. Ochaki mwasi passe. Malheureusement, na kati sanze mwango, moto a joué qui rôle principal et memi na liwa. Yango tende memi mwana batu na liwa. Au fait, notre sœur Nani Wilfried avait sa vie. Elle fait ses vidéos avec bato alingi, moto alingi, et na parcours na ye akutana ki na biso asali rôle moko na clip moko. Comment eloko abongo yo mema mtu na liwa? Oyebi combien de travail na bango ti lelo depuis na banda carrière. Donc ça n'a rien à voir. Des deux, ma chanson Love ya RS, c'est une chanson où ils ont un thème. Thème nango eza to telemela bolingo ya réseaux sociaux. Ndenge ezalaka devant la caméra c'est rose, mais en coulisses c'est trop sombre. Natikala kiwana. Une expérience vécue ou bien na lobby lisusu. Love ya réseaux sociaux. C'est le titre Love ya RS. C'est une chanson avec un thème bien défini. Yango bomoni e bandeliti suka. Na bandi une expérience vécue dans les autres. Pas nécessairement, voilà. Mais inspiré de quelques moments où on a observé qu'il y a couple belé dans le réseau. Ce n'est pas ce que toi tu as traversé. Pas nécessairement. Non. Je peux dire dans le cas. Le seul lien qu'il y a entre ma personne et cette chanson, c'est que moi aussi j'avais une relation qui était exposée sur les réseaux. Okay. On faisait des vidéos. Voilà, bande konanga Toyoki, l'artiste jeune leader. Alors, je ne sais pas par où Bokolinga confirmation des Souchou. Parce qu'il vient de le dire. Déjà, Nzembonayo Abimisaki, il y a Love, il y a RS. RS, cela veut dire réseaux sociaux. Hein, ou abréja Kiango. Alors, a confirmé Bichot déjà sa vie et sa relation plutôt faisait partie de Nzembonayo. Pourquoi? Parce que Bichot Sotoeba qui déjà l'artiste était en relation avec Rebo Chulo, il faisait plutôt des vidéos. Yé na ex petite amie na ye tout comme copine na ye. Tobando mona ndenge babando sa ba vidéo. Ndenge babando bima par-ci par-là ba binomo boyebi déjà réalité. Hein voilà. Na ba clip oh non si bien bando yemba yaye moko ba featuring na Pisonzu baba ba Vanessa donc sa copine était là. Bess Yena Demso, sa copine était là. Vous voyez un peu. Alors, Biloko Ana Nyoso, ça faisait partie. Il y a un Nzembo Oya Lobaki. Alors, c'est que Ngai Nakochi Koloba, déjà, je ne sais pas. Oyo Biso Tokoki Lelo Kobanda Koloba, tout comme qu'on s'est posé ma question. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé Boena pour que l'artiste y ait un ex naïe eba kabwana. Déjà toyebi réalité parce que ceux qui bolande les clips wana bien. Boyebi déjà réalité parce que après la séparation y a un ex petite amie naïe abimisa qui clip wana. Alors clip wana ezala qui message. Vous savez, bande konangai,
être une célébrité, ezala penza pasi voir kobetela makambo mususu eza privé et surtout sur les réseaux. Inosbi pona bo bana matoi bayokaki. Paul bao baza misu ba moni déjà réalité oyo c'est pasaki na couple na ye. Alors kaka ndenge la artiste bazalaka wana pona message. Kaka ndenge balobaka définition ya musique est là. Quand la musique est là, de combiner voilà, le son d'une manière agréable à l'oreille et surtout passer les messages. Alors, pour n'avoir pas question, pour n'avoir voilà, se pose à question, qu'est-ce qui s'était réellement passé? L'artiste avait passé déjà les messages, n'a utilisé verbe passé, pourquoi pas ce clip, et si Ebima déjà kala. Alors, on a un message pour se poser la question, qu'est-ce qui s'était passé? Ce qu'on a les clips bien du début jusqu'à la fin. On a une relation pensa ya inosbi na ex petite amie na ye Rebochulo. Alors, inosbi binomo boyebi déjà na relation na ye na moi si na ye muto boy ya ki moninga je m'excuse eza moi si na ye. Elle a ses raisons. Quand ne balobaka ba relation ya batomi balé bakota raté donc to kota penza en profondeur te bien eloko biso tokoti koyeba ezakaka c'est moi si ne kata ki relation ana elle avait ses raisons. C'est pas seulement pour ya binomo boyebi kilelo oyo et surtout na mboka na biso nyoso tolingaka lokumu bato ebele balinga lokumu wana no voilà pas seulement qui artiste Rebochulo ngo petite amie na ngai tout comme fiancé na ngai mobali na ngai aza star aza na balar akembaka te binomo boyebi réalité ezalaka rêve ya basi ebele. Alors malgré nyonso wana Rebochulo azaki na comment est-ce que je peux dire balobande nini mo ekimi ngai biloko esalaki no voilà akata relation wana oyo penza ye moko na mobali tout comme na ex copain na ye ayebi. Alors biso loko oyo vraiment ememi biso encore une fois pas na bino eza message wana. Donc message ya nzembo wana eza complètement raison oyo esalaki ke couple na bango lelo baza lisusu ensemble te. Eza love ya RS wana. C'est que bebele ba comprendra te eza inosbi pas seulement ça na courage wana te mais c'est très difficile aye voilà na internet akobima lokola zo se plaindre parce que muto ata mon côté alingaka na ba relation soki eza séparation mo boye amikitisa soki alingi abando beta masolo wana kozala lokola azo mikitisa malgré bolingo wana koki eza kaka mais akobima lokola azo mikitisa boye na boye. Alors a préféra kinaye comme abetaka miziki a passé message wana au travers ce son. Raison pour laquelle abimisaki love ya RS wana love na bango ezalaki love moko boye ezalaki impeccable to bando mona na bango na ba réseau azobina ba parce balingaki TikTok makasi bango mibale bando sa ba vidéo makasi o ti lelo pona ba basi ba moni yango te soyi boke na TikTok eza wana. Rebochulo tout comme inosbi ata artiste mon côté a supprimé yango tout comme a masqué yango eza kaka wana donc réseau circulé malgré à bazak lisusu ensemble était mais l'avenir nous donnera raison peut-être ou pas bakoki ko reprendre relation na bango wana etali kaka bango parce que bango nde ba bi ba réalité bango nde ba bi ba raison oyo kilelo oyo baza lisusu ensemble te bandeko na ngai. Alors bomi tuna ba question ebele te voilà et Mathieu Kiti l'artiste aza penza nde na courage wana te no voilà beta li solo ane le kaki boye na boye c'est très difficile c'est très difficile muto expliquer ango boye. Alors peut-être pas moi ça koti koloba mais binomo boye bi ba réalité après kaka séparation ya Rebochulo na inosbi boye bi ba réalité oyo Rebochulo azo leka ba mikolo c'est très difficile pour elle. Déjà binomo boyebi tant autozo solo là aza déjà na prison donc c'est un peu
difficile pour elle. Si c'était au cas, il y a Makambo Oyo et Komela qui était à la prison, Boyna Boye, je sais vraiment qu'elle allait passer et expliquer même détails moukier. Batuba comprendre moi tandambo mais vu qu'elles ont traversé donc situation on a moyen dans les canaux internet ezala qui pensate voilà c'est la raison pour laquelle peut-être ceux qui a bimi à cause la kaka que batuba comprendre parce que bastar moko basala ka signe surtout la musique wana koleka kolobata en parabole donc voilà c'est un peu ça alors l'artiste Inosbi na message na ye olingaka confirmation pour koyeba nini elekaki wana voilà tala kaka RS wana du début jusqu'à la fin on comprendre déjà situation elekaki entre couple Inosbi et naye moko madame Rebochulo justice penza et salima parce que ti lelo oyo toyokaki kaka ndenge bapesaki innocente malgré tout ce qui s'était passé bapesaki ye 12 mois mais moyibi oyo ayibaki oyo penza soki police te moko balingaki baboma ye parce que bilongo boyebi réalité eloko on aloba yango presque chaque jour vu que police ezalaki wana malgré babetaki ye mais baprotégeaki ye pe tiki lelo oyo toyoki combien d'années, de mois, de semaines ou de jours oyo akopirige na prison te toyoki yango te tout comme toyebi yango te ba oyo bayoki bapesa biso information tout comme soki baa na bapreuve batindela biso bavideo tant oyo balobaki après rebo sikoyo ndeko oyo ayibaki ye mpe akosalaka tel mois à prison parce que ngamo personnellement ti lelo oyo nayoki yango te alors justice pour l'artiste ye moko Rebochulo que la justice penza asala musala na ye ezalaka bongo bango tout selon justice ndenge bajijaki bango tout bana erreur mais tolingi tomona mpe moto ayibaki biloko ya bato ye mpe akota boloko parce que le vol na mboka na biso bakangaka yango mutu donc bakanga et c'est pas seulement na mboka na biso presque partout dans le monde ça se passe ainsi voilà bandeko na nga ka ndenge ezalaka ka ndenge masolo evoluaka et banda pe si la kango tokomi na suka partage na biso alelo merci encore une fois pour la Hollande biso du début jusqu'à la fin et merci surtout pour na ba liker ba commenter pas partager pas na biso zai pesa plaisir ya makasi et loko na koki loba esaka ba merci bino mo boyebi na système moko ya kitoko na système moko ya bien alors bandeko na nga ka ndenge ezalaka permettez-moi toujours de vous dire bye bye et surtout à la prochaine.